Moi, c'est un marié. Moi, je artiste. Il y a un artiste qui est un liboso. Tu as un adanakis. Tu as un adanakis. C'est moi qui suis dans le passage. C'est moi qui suis dans le marié. Le mal qui est marié. Quand on lui a dit na ko lingala ngai bongo mais na ko ba era ko benga ina ba ndeko to sur la posa marié mutazo mona oboy afia milango afia tatouage afia blanc mikusa ozo kanenga zioboy tant so na état d'esprit ma comme spiritualité azati alors les autres yeux tous en clôture moi de la femme et en tant que femme mogolo bani na ba maman surtout à Congo to ya pays monde entier. En tant qu'une femme, je suis une maman, c'est une personne qui a Simba à place où il y a Simba. Tout le monde a un bala, tout le monde a un foyer, papa Bimarake, Moussala, mais maman a donc c'est là que maman a une personne Simba Kandaku, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Donc, ce que dit, pour bâtir une maison, le but est qu'il y a un ciment, une brique. Mais comment on appelle les camimoko boye, attends, papa Azate, il y a une solution, l'absence à papa, c'est ça une maman pour moi. Donc, pour nous, on peut se conseil, vous disiez on peut se conseil, on peut se maman, basa la souma kasi kolekane, basa ma maman, basa la montée à mon nene, basa la bolingo, basa la bosangisi, est-ce que vous pensez ça, ma maman basa la kapula sangisi. Est-ce que pour nous basi au kanisa moi de la femme ezaka kolata liputa, okolo bala non non même pas, kolata liputa, ezate ke kozala la journée de la femme ko folata liputa. Na mona le journée de la femme na zaina kapela wana plein bar plein haut. Ngana kamwaka et puis mobala sombelo liputa to créer des problèmes pour le 8 mars non. Le 8 mars c'est ça c'est ça journée oh moi ça vend kayeba à ça on dirait bilan que janvier février dans un mars il y a année prochaine il y a année passée dans sala kinini na mars on sala nini na oyo koya no sala nini na place mabeza na ko ko bongisa nini place mabeza na ko sala nini moi si azawana akomona pe kete peinture place baby na moi si mais papa zate ole papa yo sala motikanga na sala ngo na absence papa na bongisa papa ba kama oyo to sala ngwe donc c'est ça une femme donc pour le 8 mars c'est ça kali peut-être donc ça na mutu c'est ça. Merci beaucoup Aminata son père. Lelo tomoni bokono oyo komi na monde entier coronavirus et paralysé makambo ebele yo tango zoyoka pe ozomona ba mort na makambo ezoleka yo ozomilobela nini na tant que mutu. Ça fait peur. Premièrement ça fait peur. Deuxièmement nako pona ngana olinga tomi batela penza tomi batela parce que malade wa les amis malade wa les tomi batela et puis à part wana koluka kozala kimia na batuni osoli wango ezokipe na ngoso ajouter kola mukatongo moko bomona kaka OK donc pour nga vraiment ça fait très peur et puis koluka kotika bana na maboko nzambe parce que bible lobi na biso soki nzambe batelité soki muto zo batela na avant donc il est important ça nzambe leki ba chloroquine leki ba kongo bololo wana leki ba mona c'est important soki ezali belle journée na yo pour moi na kiké mais pour moi na ketam sous ça on peut jouer noter au biki donc il y a important ça que Tommy batela et plutôt le 14 à la bien na bateau bazo tout autour na biso est-ce que ça a un problème au lieu un peu comme ma moto pour lui ko surprendre yo OK on va prendre ma batute voilà Aminata son père babi confinement vie situation mboka na biso yo yebi bat bana mbongo te bat bazolia te et puis bat balia na Kinshasa na taux du jour. Mais balobi 4 jours d'obimate Aminata son père yo omoni ondene na ebiso preuve nenga na ebiso ngande na za donc na la $40 comme maboko donc ay baté no bandela wapi no suka wapi mama bana donc ça fait très mal nzambe kaka sunga po comme ka koluka ka ne fils ka spaghetti na spaghetti wana ebike na spaghetti ona ko na spaghetti ona ko so mata suka na miliki paiement poto ka bana baleleka. Bon, si on va tout dans la toilette, il y a des gens qui ont des gens bako sumbela wapi bako sumbela mais toi de la ngata lupango to ngata lupango mais balbi le pont peut te bimater apparemment na oh ya solo oui babi bo tsaki partout to bimal ponte
donc osumbela komi osumbi na sachon lingi ka kotie so ko place ni to yebite ndako lumaka solo pour na 4 jours après 4 jours to bimisa to sani osubi na po aussi moi ça au pire pour calculer moi dépense na place somba o ya ba 5 à 3000 OK so somi ya 1000 fois au pire on reçoit 3 sachets telemi bo na do sachet on a so na neni o passer ka na sebo katika ka bo passer ka na sesi to sani mais exactement pour exactement papa pasate mais exactement na Congo est-ce que ça décision malamu pour na biso yo na biso na eza mabe de bien mais tellement eza malade to sani to sani toi ya ko lukaka to respecter to sani est-ce que yo si mon jam mutu mo ko fina corona non non ngate na yo kaka mais pourquoi ko zo ba décision bon so to moni non te mais bon balobi ba bon moni bo so na ko lobandi ba balobi ba moni il y a des gens qui va kufi nango yango bazo lexa bebe mais mususu ba osala boye be mutu so kufi na musika ba on bazo linga pusa na te pona ko zo malade wana ba on ba moni ngana yebi na ngate ya na osala ni parce que bato balobi décision eza ke be mutu akufi be mbekemba la moyo mona ondeni mona bientôt tika la bongo bien pour la dépense en tout cas bongo ya matanga ayena matanga ko disons ko landa pour la mawate ma eko mela donc ça là comment raisonner que même ce artiste c'est beaucoup fait les moutons ça trop cher donc on raisonner d'affaire dans 455 4 bien 500 dans la poche pour na kozala na artiste wa kolanda nga fona so mama ça pour nga entre ça mama la cop na ba ba pour nga tika la kabo parce que pour la banduma ne ba kotula mais bar pe ko tika na ngobongo to ça la c'est ma braza ba teka na kata mapam wa pour nga pe bar ko tika na ngobongo mais bandumba ne ba ko sala ta défilé de mode ba ko sala ta marche bon mikolo ba so tula ba cha mote bandumba ba so tsa ba cha me ba bandumba téléphone allo wana pe salaga bandumba téléphone ba bandumba domicile OK banduma domicile o ba ngamba mo ba abonné OK ala ba abonné so ka yoki soif abengi alors papa lo binene quand to atabale ka de to sala ba kuta ba katibale ya bimie ba bien d'accord OK merci beaucoup Aminata son père to ki okoloba awa to soigner place ezaki mabe po to yebi mokolote mais nga mo na sola non émission mo dernièrement awa po na bande ko na biso bazana bokono ya poison o bazui mais apparemment yo on dit maté poison quoi condimenter c'est trop grave condimenter c'est trop grave mais au moins na luka ki na lukana na conseiller bango mais pour na bato ezalaki ke na moment où tu as un problème ba conseiller ka été c'est ça que j'allais profiter aussi pour comment demander ba skis na bato les équipes bango en tout cas bato na commenter ba bi oui benga ki opé oui Aminata bato ba bi oui Aminata même na commenter ba bi oui Aminata on a raison ko pesa bango conseil mais c'est pas le moment na moment parce que ça déjà na passe OK donc si on pesa bango conseil ça la peut-être après donc voilà bonne guérison à vous mes frères donc nzambe abattre la bino pour ne dire que derrière si obiki ya des lois pour 4 fois mais nous avons dit pour dire na mutu te maboko pembe dans na biki bino pe vous maboko polele nzamba biki sabino quand on to lobaki to yeba ko va na banani nzamba permettre biso to yeba batuni to ça na bango bien important bon baza maboko polele ndongo lobia na ngai personnellement na za voice oya Eliane asela ki Naomi Barcelone pour na kolobaki Barcelone nazo côté la Ada pendant que ayebi makambo ya saki ayeba que la fille azaki mariée et puis la fille a lobi que yé tant alingana na Adam yeba kité on dit Ada lingaki na kisi yo le bani réaction voilà na pona ngona le kuta donc il y a nazo kosa azam marié voilà moi so azam marié une femme mariée ndengana ndako na boy na za mutu ki makambangu na vana cha mutu na ngana sena tika kamubani na ngana maboko nzambe na tiki bana na ngana maboko na mitiki foyer na biso na maboko nzambe quand tu as dit à toi yaya eza pasi po mutu atasa so na kisi pembeni na yo ata bato baloba ba italien batelemisaki yo baboteli eloko na kisi surtout na yeba ate nzambe alimisanga ngana ekomelanga te mpe etika komelanga te na yeba une fois nalata chaînette mona komi na de bonhomme mutu batelemisanga mère ça va na yebisi papa olanda ni chaînette o eza yanga te na defi kutokodefe mpe eza mapala yana or te mpo na nini mutu azomona oboye afie milango afie tatouage fie blanc mikusa azoka ndenge azwi oboye ntango so na état d'esprit ya makambo ya spiritualité aza te voilà donc une femme moi so abala aloba pe ayeba ete ndeni alokuta abi donc kasi na sembe chaki obota ouais abi donc même Adam et mère asombele mutuka miyebaki te tout bablo non stwana boyo koloba nini pendant que azokosa po azo accélérer comme on a dit akosi ada pe na intimité ada na kisi intimité mais phénomène mo zo renie mikolo comme ça sur la personne le hôtel mi wapi so ka zuize mi wapi aki ko panza kuna mais babi mona na aza ba kokai na Adam mona mona déjà na biso to monte mais ya zo lo batana ba voice papa mutu jamais le caractère va bakina na tort
personne aleka na tv alobaka na tort mutu nyonso aleka na tv alekaka aza na raison nana mona te mutu aleki na tort na tv alobaka oui na tort ndeti kana aloba na minute oke te na tort mais tomona ba Herman basenga ba pardon beritier watana basenga ba pardon ba sex tap na bango oui na concept nyonso exception ezanga raté ndeti ba Herman mpona nga baza ba exception ba héritier wata baza ba exception mais ndeti ye na tête otiaki baso ya pote oyo bazalaka mwasi ya mutu aza marié aye kolinga na ye kaka artiste nayeba te biloko baartiste oyo ngenga liboso. Non, mais bino bona succès bozara bamona bino partout et tout. Succès ça veut dire rien yaya. Et le but est faire bon malibala na ngamo boy mobile mo so respecter ngso kana baya pour kana bi mana artiste. Non, et comme maman na nzoto tekela bi artiste. C'est ça le problème. Sikoyo koyo kama ngambo nyonso yo ki ya Ada Eliane consort yo ozwi les sons nino koyo koloba pe nini na mambo yango. Nga les sons kuna zo tongo yo bezo les sons nga les sons zo tongo. Nga mutu so uti poto nzamba so kanza ko se vanter na kendati. Na autre la nation na moi outi na pese mbote mama biba mosa monter ma papa solo na France so na monene parce que ça muninga na nga moi c'est pi apa muninga na nga moi c'est na yebi bobali le bien c'est une famille pour moi donc même pas si to comme banga ba point moi na moi si moko basaya ka mobali no basaya mobali ne zuwa kan sonjo bi mangala ye da ko solo bi mabe nga kinate nga na so les so tonga pona kutana na buzoma na une fois la soki te melo longa na kufa pe ba du supu ba yana nga bikisanga na makamfu donc nga na kenda na ngate emprunter oza na mobile on est là que le roté zonga no nango na kenda na ngate mais na repesa pe conseil to za na vérité na biso ba artiste na bango ba ta poto to za na vérité na ndenge nini soko za marié lo bana mutu ke na za marié mutu yema ko quand on lui a ndimake na ko lingala ngai bongo mais na ko ba era ko benga ngai na ba ndeko sur la posa marié mais so ko za marié te mutabi ke na ko benga na deuxième troisième bain na nga za yemo ko eno ko ngana benga Freddy no stali mo bain na nga na ko ka tongo bo 3h du matin alors chérie na ki posa na mo bali na ngai voilà mo bana mutute mais ok so yo yaki déjà na lokuta ne bandeli muto ya ba te ko za marié pour ce muto na za na magité ayebi yo te yo ti mo ko musu ya yebi yo te mais yo yebi à travers TV. C'est ça le problème. Mais apparemment, la fille a bien une alliance à Libogo. Ada peut pas négocier mon alliance wana. Ada non mon alliance wana. Si. Mais Ada le biga yeba atika oyo bateke yaza marié. Ada non mon alliance. Ah je vais déjà la fille belle belle chassa mando la balata alliance. Ala tika alliance ba influencer ba. Voilà donc so to lo ba ke ye asaki makambo azaki consciente ye. Ça c'est makambo azaki consciente. Azaki consciente na mona ka Ada na pantalon botango tala Ada mona Ada na mutakala. Siko alobi ke azana makambo ya ko bimisa soko lo bengo za scandale. Yoko senga na bimisa na bon ndeko na biso Anima Kwakala azoloba abike les jours ba osela Ada complot ba otile poison ya zalaki et puis ayebi bato ngo muto tsaki Ada poison za poche na ye aleka ngona mbisi yo loba ni réaction na bon Anima Kwakala za na États-Unis na Montréal na Canada bato ngai on comprend disons place ba no sala complot po batinda muto ya kotela Ada poison ani azalaki so tanga zo benga Ada oui na yoka tanga benga ya siko yo réaction ko zani par rapport eloko ndengona bon ngapona Ada pourquoi boyako ya Ani azali na problème na ye merci Ani parce que c'est pas donné à 2-3 personnes qui à mon passement le rabat salon mabia luka à prévenir yo peut-être dans le père diable peut le zakariser à lui peut-être à taper raïs na michana ayamba te pour le rabat salon mabia ko makaka voilà donc pour ngana ko le ba d'abord merci à Anima Kwakala pour aller à prévenir de Konabiso mais moi c'est soupani le 20 tiré il faut le boire dans ma bique ça va important moi. Donc merci à lui à Anima Kwakala et puis Nzambe a sa chargé na bato oyo ba yebi mamuni basalaki yemo ka sa chargé. Ce qu'on a voice wana oyo Anima Kwakala no so Eliane. Toki komba c'est dit bon kombo ya maswaku masaini kombo ya branli babi bango pe bagenda ngiringi po balinga basi yo zakana bango yo lobani ba église mo bezangi te ba église mo zangi ngiringi wana bagenda po balinga basi yo lobani oui ba ngiringi ngiringi ba so kola ba paraît-il que Barcelone ba uto bloquer kingo po loba mama ngiringi rango ah bon yo ki on te bon en fait na yo ka mama église ngiringi mais ko bloquer Barcelone kingo na yo quitté et puis à part wana ko que maman soit bakendaka c'est du bon broli et nous on a monité je peux pas dire ça à la télé donc na mona na ngate na yebipete so en tout cas bande on a biso ya mibali ya théâtre ba osala kama mabongo po ba panzaka mabala ya ba sa poto batika za kitoko te so ki be bata poto ba osala kama bo ya ko panzaka mabala bata ba créer la totika za bien. Est-ce que Aminata son pendo ça à théâtre ndimaki qui existe na théâtre oui
eza makasi Qu'est-ce que remarquant on donne? eza belé na makambo ebele Oyoka bongo na o bena moto boy. Oye pena boyo ça que te place na ye bien ezate. Kilo mama ba beze zali. Qui c'est ça? Bato basala ba kisi baza. Ngana oye ba ya dadi obela na ki otala ya dadi. Ya dadi tangela nga 5 ans ede bana kisi. Abana nga bomone tel bana kisi. Ya dadi sko ya bendeni. C'est que yeba dem tama solo. Na ebite peut-être pe abete nga masolo wana. Na abite se fi point de fongoli nga makama bite na linga ko. Et puis oye sika to jouana trop mais quand même au télé na mongana que nata ya plus de 4 ou 5 fois avant Koufa. Voilà. Donc azabado peut-être nga solo ezaki peut-être une façon ko tika ta mama le moment amke par rapport peut-être pour ngai. Donc voilà ezaki un plus pour nga et ko kama moya déjà le plus on a mon mutonga ah ta mutonga kiss ah et mon na pété comme okende moni donc ça tape ça pour la gauche ou à droite. Donc voilà, nous avons fait un tournage. Moi, Liloba, où est Shelvi Télévision. Bandeko Baolandao, mot de la fin par rapport à l'émission Lelo. Bon, mot de la fin, pour notre profiter tous. Et l'émission Lelo. L'émission Lelo, voilà. Merci. Tu t'es demandé au Kanganga le tournage. Donc, je dis d'abord merci. Fanny Poutou, tu as dit Gozawa. Shelvi Nani. Fanny Poutou. Donc, Shelvi n'a pas si Shelvi Mbombo te Beles Kazali. Liloba Lako, Lobakaka, Bolingoza Bazanyonso. Donc, on a 4 Bolingoza. Attends, tu as salé ma belle, vous allez passer pour réagir, de façon beaucoup boyer. Donc, pour la bolingo, vous allez me belle na kati. To linga en amour du prochain. Donc, tu as salé ma belle, les qui sont c'est comme si existant en côté, c'est ça l'amour vraiment. Et que ça la biso bien, et puis que ça la que qu'on a biso et qu'il y voilà, tu as ton bouton d'Indien, on est qui na Shelvi Télévision. Vraiment, merci beaucoup, Nabino P. La petite merci na Shelvi de moi. Donc, quand on est tout ça la raché là, chombo chombo, na sepeli na batu tout bolinga na mote Nabino. Tout ça quand on a mode car il y a confinement. Il y a confinement donc parler mais biso to bundaka pour te limiter ma trop. Na to limi bino mingi. Des gros bisous à vous. Zamba bon mabino na moment autre le. Je te souhaiter joyeux anniversaire à Freddy bien que l'équipe. Ah vraiment c'est l'équipe mais ça quand moi n'est pas une silité. Bon anniversaire à toi le papa de mes enfants Balobi Freddy hein Freddy le papa de Frami. Ba bisous à toi donc babi l'homme selon c'est non moté mais minata son père bazua puis attention bazua ba bossale on te botika pour amener bossale là. Donc on a trop vite quand tout ça là. Merci beaucoup. Voilà, merci.